Rebecca, tu veux dire? Rebecca, elle est au Nino, Salélinga, Rebecca. Rebecca, Rebecca, elle est au Nino, Salélinga. Rebecca, 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 Rebecca. Wahani mutu. Bigila ambulance. Kumbushe. Kumudagi. Wakuteka bobi. Appelle l'ambulance, papa. Call l'ambulance. Call la police. Call la police. Papa Cédric a tozana moyente. Maman Rebecca mi bagi na sakufi. Maman Rebecca mi bagi na fenêtre. Oh, strong. Zambe na boya, olatike mo vandina bo santu. Ozinga mina bangelo, bakoye mela kayuto pepoa. Mbote balandi MDG de TV Mafuta Sika, Nzambe apambolela nga bino ezali ngai wa bino, mère d'Orcas la grande dame, car ndenge to mesana kwa kopesa toli par rapport à tout ce qui se passe tout autour de nous. Et lelo to sepeli susu to ya ko solola ko pesa conseil par rapport ya makambo koleka réalité et na mokili oya bato. Bandeko sango ya mawape ya pasi. Mama na biso na kombo ya Rebecca na Afrique du Sud bandeko a mibomaki a se suicidaki a mibwaki na immeuble a uti likolo a sauté tina se a kufi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ndeko na biso salaki dépression. Oui, ndeko na biso salaki dépression mutu e bandai ko sala lisusu malamu te. Et ba voisin ba koma ko se plaindre ba makelele parce que azaki ta wazo sambela o kazo azo ko beta ba biloko na ndaku banzungu ba kopo basani. Et mobile n'a vraiment constaté que ça ne va pas à mes caméras au solana passer en disant que ma femme ba réaction nae et ba ko sambela nae ba message nae lolenga ko pesela ko salela moi en tout cas il y a quelque chose qui cloche. Et puis bah voisin quand na utu ko lo babane ko se plaindre. Non seulement ça et bah agissement to biso mutu zo sa suma la moté et komaki penza malamu te et matin même babenga mobile en lui disant que moi sinon abimi à moitié ni na bébé dans maboko. Donc bref to biso ki mutu a comme un problème mutu a comment au sala un peu makambu contrairement na bato baza normal. Ouais, je vais parler un tout petit peu par rapport sur la dépression et puis après quand on est au médecin repesa tolu on va conseiller. Oh bandero na ngai surtout na ba poto toza parce que et salemi na Afrique du Sud. Toyebi Afrique du Sud tobe en Afrique mais tobe ngango poto. Ouais, par rapport à 4 saisons et vie sociale, c'est vrai ça peine la réalité dans mais bref. Diaspora ou encore libanda ya mboka bato nyonso ba libanda ya mboka biso tozana ba Europa, Amérique, États-Unis pardon, continent Amérique et Asie, Océanie partout. Et ça la réalité moko et oyo nous vivons oyo bato mboka peut-être ba éviter. Déjà alors oyo ba savoir ezaki vie ya libanda ende to toloba ya libanda ya poto ezalaka ndenge moko te na nde tovivela na Congo parce que inconstant ezaki bamambo boye ezosalema ebele ezosalema ebele bien que peut-être bamisusu bamibomaki te bamibwakaki te mais ebele basuki na bahôpitaux ya bato ya mitu. Personnellement je connais pas mal ya bato bandeko oyo personnellement oyebi mpenza de près oyo ke aza na bana ye dépression ebeti ye lobi ekomi ke non melaka bakisi ezongisa boye esala boye ezosala pasi yango toye kopesa conseil na bandeko. Je vais parler un tout petit peu par rapport à la situation na ote kolobaki la vie en Europe eza ndenge moko na Congo te en Europe tozalaka renfermé vie ya poto ezalaka ka mosala ndako bato bavanda na poto bayebi vie ya poto ezala mingi mosala ndako kaka parce que il faut ça là. Et le fait que tu es mère de famille ou encore tata libota responsable na oloba te ya ba irresponsable o bazalaka
ana famille ana ndako me akoki préférer kolekisa batana banganda kokende na bafeti mikolo nyonso non 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 moto pena moto esalaka na poto oyo aza père de famille mère de famille responsable en tout cas batana biso topasa yango ezalaka mingi soki mosala te oza na ndako ouais très rarement à part peut-être shopping kokende shopping wana eza normal oke shopping okende kobina kuna te kovanda kuna te oke osombi biloko ozonga na ndako c'est vrai tokendaka mpe baeglise mais ezalaka mosu une fois na semaine to deux fois bafeti c'est vraiment très rare bato balingaka bafeti c'est vrai bakendaka kenda bafeti week-end mo peut-être akolandisa mais ezalaka vraiment pas mpenza trop te donc na sens que divertissement ou encore balie ya kose défouler ya kozwa mwa rafraîchissement tout ça ezalaka mpenza trop te toyebi vi ya Congo ezalaka epuis ntango naoloba mosala ndako ezala mpenza ndako ya kati ya ndako parce que na poto eza pasi omona moto abimisi kiti avandi libanda déjà vi malili non seulement malili ata na baete yango bamoi ya poto eza neti bamoi ya Congo te bamoi ya poto ezala nango na mopepe te baimmeuble etonda tellement mopepe ezalaka te epuis eza pasi omona keno boana nzete moko boye oyo bokokende bovandi ata na se bozwa ezalaka te donc mingi eza ka construction na emplacement je sais pas banini décor ndenge kaka ezalelaka wana eza ndenge moko na Congo to oka bozala na nzete na bino ya manga to ya lilala to ya safu ya moko boye na bamaster bovandi wana bozobeta dame na bino ezalaka mwa pasi peut-être so boza na jardin ou encore oyo tobengaka balcon okoyita mosu kovanda no wana mais ezaka ndenge moko na Congo te bref pourquoi différence wana ou encore pourquoi nalobeli yango ezaka na nalakisa différence wana na sens que en Afrique on est plus relaxé toza plus relaxé et puis eyamboka moko ya makelele okozala makambo ezosimba te moi problème ezali mais tu es avec les gens là tu parles ozoka moko makelele wana en tout cas na bandenge moko boye esalaka bien mais en Europe ezalaka okengela na fenêtre boye libanda omona moto aza na ete mais boza en plein jour bato peut-être ya moko mibale bazoleka neti na minute na temi na fenêtre na nga naomonaka mituka moto ezoleka namoni mama moko asimi mwana na loboko mwana wana normalement fa azala dans classe na minute so certainement ata mosusu bauti rendez-vous ou bien peut-être abeli to eloko moko boye esali kaka kende classe te parce que na poto eza obligatoire mwana akokima classe 4 tianga te namoni bango bazoleka namoni couple moko mibale baoleka en fait ezala rare do bato akotanga na balabala mwa mituka tout ça par contre en Afrique c'est pas le cas bozosola na bato okozala na mwa problème bato bakoya yo moko so oza trop occupé okobengisa leki na yo okobengisa cousine na yo okozwa mpe mwana mosala ofute mwa folar aosa mosala osa makambo nyonso me na poto yaya ozwa mwana mosala yo nani oza na famille royale to oza David Beckham parce que parmi bamisala les plus chers eza kozalaki biso tobengaka na Congo ki boyi wana ezalaka cher na poto ozwi moto ya kosala mosala na ndako permet ezalaka par air na air wana ta mosusu bazotaxe yo mbongo il faut futa yo moko na air bafuta ko mbongo wana te donc eza double ou bien triple donc pratiquement impossible vous comprenez donc tu es là seul tu fais tout seul eza babiloko ezokomema baproblème ebele na bavie ya bato trop pensif ememaka baproblème ebele il y a ces maladies oyo tobengaka psychosomatrique ezalaka na niveau ya âme ça touche l'intérieur et non l'extérieur maladie oyo koma moto akomi na batension moto akomi na problème ya motema moto akomi babiloko wana eza baréalité oyo ebele na bamboka oyo tozali yango bandeko kaka ndenge toyebisaki bino ke bit tofungolela chaîne oyo eza mpona yo conseiller bato take it easy ndenge baanglais balobaka vraiment n'en fait pas trop koforcer mingi te kosala je sais pas makambo te omema mikumba tout na mutu tout ça un moment il faut ko accepter réalité telle qu'ezali il faut ko pema
soko moni ke il y a trop à faire au sala mono ko sala en tout cas zoata na banda ko ba pote pesa na honnête na Congo te mutako bimelo brisque abengi ta ye ou encore na ba Afrique wana ezalaka bovandika boye mwana mama nani oyo aya lekeli mala mona kata ndaku ke batake kota tina chambre awa les gens ne viennent pas chez les gens bakbayar na bana bandaka batute c'est très rare so moto ngaya a obenga ou encore par rendez-vous donc oza obligé te surtout na oloba plus na ba mama ozo obligé te okataka oboma nzoto fona bongisa nasala boye déjà oza busy na bana ta mosusu outi musalo ye olamba ozongisa bosala boye oluko beta muto oluko bongisa mambo ezala parfait hein tout ça donc ça ezo même fatigue ezo même ba épuisement ezo même ba problème tout ça lobby oko se retrouver malade oko kende na mbeto hôpital oko tika bana nani akozwa soin ya bana mama Rebecca tiki bana et mama bola ka mama mutabola bana malamu bat nyos ba bien ka mama mutabola bana malamu yango bandeko tozopesa conseil et na websa bandeko na ngai c'est vrai tu es là au son de ma voix peut-être ozo se retrouver dans makambo ozo regretter et na websa yo ekufeli te kande to ba lingala la vie c'est l'ensemble de tout en fait na malamu na mabe ba réalité monsieur comme la biso ezaka pour perception makasi et puis ele kana ko babenga ngonene et ko a ermo ba monwe kimake bon bref ko préparer yo par rapport peut-être à lobby parce que il y a de ces choses là ceux qui ont l'équipe banzela moko boete okoka ko faire face na ngote il y a peine ba mapamboli mususu ceux qui ont l'équipe banzela moko boete okoka ko simba ngote okoka ko supporter ngote yango moni des fois nzambe à l'extrabition na banzela moko ka po apesa biso forme apesa yo taille ya eloko o akosala lobi na vie na yo. Donc je dirais courage à une personne qui me suit aux moi aux mobali tu passes des moments compliqués tu passes des moments difficiles et mitika na maboko ya nzambe Jésus c'est la solution à tout problème. Moi qui vous parle bandeko na ngai so ezali ko sambela te tamsuna olobate je serai peut-être enterré ou encore na kope ko zana kati hôpital batama boma wana parce que tokutana na ba makambo oyo et l'équipe enza mutu et l'équipe entendement okomo ganga dans le vide mwana bengote so ka ba mami oyo ndiye ba chubio ba sete okobeta cri nini what et pourtant mwana fingi yote ezaka que non abengi ana besoin attention na yo tout ça pourquoi trop de problèmes surcharge okanisa o mabozong saboye ebe musalanda ko kende zong sa mata kita sala boye en fait ezala facilité. Donc na loba makambo en connaissance de cause na yebi année passée maman moko batbando loza congolaise personnellement na yebi était musika na ngate ke musika na ngate parce que ngana musina musala na nga tozaka ba one mile ouais na makoleza à peu près ba 35 minutes plus ou moins ngana musala kota musala na ngai maman moko alongola bilamba année passée batu batiaki on pe na ba réseaux sociaux mutakala penza teni dada kobana na mututi na makolo alongoli nyonso plus grave bandeko bimi na balabala siko balabala munene aya matali kola mutuka fungoli makolo bien donc ça fait mal babilo kwa boy po ane na mutu eningani trop de problèmes les amis bozo take it easy kande lo bata ba anglais en tout cas malembe ya malembe ekufelite kande na utolo banayo. Jésus c'est la solution à tout problème. Makomi ezolo banangai azali consolateur. Je crois na psaume et dans comme version natana c'est ouais. Et na psaume na bosani chapitre mais je vais chercher ça. Bible ezolo ba Yesu azali consolateur yaba âme brisée. Aza consolateur yaba âme attristée, yaba âme abattue. Ma commission recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Les amis, la foi, kondima oyo ka kondima ezalaka kisi monene. Tu as besoin de la foi afin de faire face à la situation compliquée à vie. Yozo kangai, komi bomate ndeko na ngai parce que yetolo bakeno asala dépression, akoma eliboma yango mibomi. Mais ils ont bateau belé, à sa dépression, te vu qu'il y a un problème qui aligné à mettre fin à vie.
Mon cher, écoute-moi. Eza hasard te, nzamba permettre oyo ka voice oyo. Et omoni bato nyonso bamibomaka, basala ngo na sa envoûtement. Et donc molimo ezotindo sa eloko wana, esi ya envoûté yo. Pourquoi? Simplement parce que soko yebaki résultat ya komiboma, olingo miboma te. Olingo miboma te. Quand tu mets fin à ta vie, tout droit auquel il fait. Parce que tu n'as pas droit. Oza oter à vie wanate. Mutatio na mokili ya nzambe. Atio na tina et aibma amemelio na sena moi o. Et toi tu vas mettre fin à ta vie. Et pendant que vie on est dépendre na yote parce que vie est dépendant na bisote. Tozaka ba gérant. Tozaka ba gérant. Donc tu mets fin à ta vie aucun allié de tourment. Si ko lié de tourment, souffrance lié de tourment, ya mokili o e koka nango atana linzaka te. Na ebite problème ni yango za nango. Ya ba nyongo libala ezate, mabote ezate, maladie ozobika te. Mama, so mi bomi omoni paso ke mona kuna. Ezata 1 million de fois olika oyo zo mona wana. Omoni paso za nango wana. Ozo leliso. Ozo monela on dirait que no komi fin à monde. On dirait mokili pona yesuki awa. Pasi wana. Soko mi bomi paso ozo mona neze lokote. Do ezata na lo be lokote loko tata linzaka te. Donc, joie kimia, pendant que je parle, je prie au nom de Jésus. Que le Dieu de paix, ou atchara kimia, appelle ça kimia, non comme le monde donne. Appelle ça kimia na kombo na Yesu. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est l'opportunité. Alobi boy, na Matthieu 10, na Matthieu 10, je crois, na verset 11, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Pesa bomo inoyo na Yesu. Petit kela ya mikumba na yo. Ako pesa yo kimia ya seko. Bande onanga yekoza na Yesu za un avantage. Yesu avant que na ibisa ba disciples, je vous laisse ma paix. Celle que le monde ne peut. Ta yana batu bana ba million me bazangi kimia. Yana batu bana ba mbongo me bazangi kimia. Santé pe yana ngo normal. Bilo a rolia ezali me kimia ezate. Et le fait de manquer cette paix là. Donc ezo ko kotinda ye na ba drogue, ezotinda ye na masanga, ezotinda na kindumba, ezotinda na mambele ya mabe kapo azangi kimia. Mais moi na nzambe akoza na ba problème ndenge nini. Kimia wana eko rassurer kimia wana et pese sengo kimia wana et obatelai. En fait, c'est ça l'avantage avec Jésus. Yango na kombo na Yesu na obondela. Tika kimia na nzambe ekota na ndako na yo, ekota na vie na yo, ekota na libota na yo. Bande on a lingi bino mingi. C'était ça l'exhortation. Ou encore toli message ya lelo. Zambe na